patinetego oyo patiego moingo akana patiego akakondima patinetego oyo patiego Tokyo peki kolobango Ebatinie Nabatango batiakre Nyotoego Nyotela kakaego Inomokolo Matondo bandeko balandi émission Balindo Bola Muka Mbote mabota mabino Mbote na bandeko nyonso ya Angola Mbote na bandeko nyonso Olanda kabiso na eteni ya Congo Brazzaville Ponini te bino banso bandeko bolanda kabiso bongo na eteni ya diaspora na nzela bongo ya internet to yebi to utina bino mikolo mileki kotambola bongo na kotangaka charte de l'impérialisme pe kolimbola lolenge kani moto moindo politique na ye kozala na ye ekangami bongo na motambo na maboko ya bapaya kasi mituna na bino tolingaki pe totanga yango mokolo ya lelo kasi actualité ya mposo yeze domine na mbotama ya mfumu kimbangu pe nesongi nzila mfumu kusuki ya munzala mpanda na Angola epaikani basangisaki kosepela wana mibale na Congo oyo désormais boyebeze bongo siège social ya religion africaine tozeko kenda malembe émission alelo tokotia pona bino ba élément pour toloba soko bilili bize biso penza tokoloba mingi penza te kasi na mituna ya poso eleki bokanga motema bozila moke poso yeze koya tokozonga lisusu pona kolimbolela bino toze na makambo na bato te toze na tendance te kasi titre émission oyo ezalaka Balindo Bola Muka tokola musa moindo na spiritualité na politique na makambo miso lelo boze kolanda fièvre jaune ekoti na mboka Angola eze kosilisa bato lokola basoso gouvernement ya mboka na biso République démocratique du Congo ba précaution nini si bozwei soko kutu biloko bipola ba biloko expiré ekotelaka na rufu OCC azeko talate azeko kipete kasi totuni virus Zika Brésil Portugal sika wandenge tozeko loba ezena Angola précaution nini bino bakonzi ya mboka na biso bozwei po maladi wana ekota te na mboka République démocratique du Congo yango penza te si je na biso ya mokolo mwalelo kasi tolingaki na ino tola kisabino ebandeli ya milulu iye to sepelaki mbotama ya mfumu kimbangu pene songia nzila mfumu kusuki ya mzala mpanda na Angola tozalaki bongo na mongo Congo soko toze kobeta nkota moko na bandeko boze kuna na eteni ya rogi tokenda na ino totala maekani malekaki mokolo mona komona ambiance ya ebandeli pe kokoma ya nesongia nzila mfumu kusuki ya mzala mpanda na Angola ndesima tokozonga lisusu na plateau pona kokomante moke tola
mingi na biso banso wana ezalaki bongo bokoti ya bango mei fumu kusuki ya mzala mpanda na ngola na esongi ya nzila matono mingi tolobi ete wana ezali bongo bokoti ya bango mei oh lelo bongo président des chefs spirituels et des représentants légaux de la religion africaine bokobi misala ya 1921 nde maboko makasi mpona boyeiba bango matondo mingi nde bongo na botosi bonso tokosenga na mokonzi soki bakoki bongo kovanda tokomi na tango ya tokoyemba bongo nzembo ya lokumu ya ekolo na biso nde bongo na botosi banso tokotelema mpona boyembi nzembo ya lokumu ya ekolo na biso moko mibale ya yambo ya mfumuki mbangu le 9 mars 1889 bebongo ya mibale mbotama ya bango mene songi ya nzila le 11 mars 1958 balongo ke nde yango mama likambo oyo esangisi biso na oyo esika le bongo mbotama mfumuki mbangu mbotama na songi ya nzila ezali esengo mpona biso bayindo maboko makasi mpona biso banso bongo kolanda wana bomonieze kokoma toko kitana mongo kongo ya nesongi nzila fumukusu kiambonzala mpanda na ngola oyo baze bongo chef spirituel représentant légal ya Centre Fond pe bongo président ya bangunza nyoso ya Afrika bomoni bizeuze uboni bipale bizaki wana na kokoma ya nesongi nzila kasi tozongi na plateau po balobi na biso to kolandela mituna na bino mokolo mona eze kobeta mabaku na eteni ya bato. C'est sans polémique. Église Kimbangiste nano afetate mbotama ya fumu Kimbangu. Wana bandeko boko kakolanga ite. Mbotama iyebiso to fetaka omba lombala boko. Tala na babilili miebileki le 9 mars 1889 mbotama ya fumu Kimbangu. Mikolo Misato le 11 mars donc
ya 1958 nde nesongia nzila bayaki na mokili ya Mosuni yango tomeseni bomo mesano tango inso kosangisaka bafeti ya na mibale pona kosepela pona kozalisa lisusu lokumu na kombo ya mfumu Kimbangu tokoliki ya lelo bokokakola biso te soko tozali komona bafoto na mituka yekendaka mingi nzela ya Bakongo pe mituka yeza kosalawa na kati ya engomba Kinshasa kotia foto ya Yakimpa Vita to ya mfumu Kimbangu wana polémique ezete boyebi kezeli sanga ya foto kavana pambuvila biso nde tozalisi lisusu kombo ya mfumu Kimbangu na esika nango biso nde tozalisi kombo ya Yakimpa Vita na esika nango biso lisanga ya foto kavana pambuvila nde tozalisi kombo ya Mbuta Lumumba tokolikia na badobi tango lisanga ya foto kavana pambuvila ze kolobela Mbuta Lumumba bandeko batia biso mopanzi ko condamner biso na ndenge ya koloba kutu te tozwi bandeko na biso ya beleka lokola bango bamona katina ya bandeko mosusu te soko ze mokongo te nesongia nzila azalaka homme abattre kotuna Mbuta Lumumba salani kasi bandeko bakenda na Dar es Salaam bayebi ze na balabala mobimba bapesa kombo ya Mbuta Lumumba na Mali eze na mbongo mobimba batia effigie ya Mbuta Lumumba tokokende na Kiba ba université zali na kombo ya Mbuta Lumumba moto wana soka azalaki importante soka azalaki na tina te na mokili ya molimo akoki pa zwa te en plein awa na mokili ya Mosuni lokola basalaki mosala elongo bani yango wana mokili ya molimo honore bango nde accomplissement to bilembo bimonani bongo na mokili iye ya Mosuni Fumu Kimbangu biso lisanga ya futuka vana pambu vidila tosangisa ye na eteni mosusu te tosangisa bango na moto mosusu te Église kimbangiste c'est vrai mais bango balobelaka mingi SKK na ndenge ya kimia kuna bokomona te na Église kimbangiste nazalaka na temple na bango na mona te sika moko te batia effigie ya Fumu Kimbangu et na bandeko ya Église kimbangiste boyebi que bino na mituka na bino photo ya Fumu Kimbangu bango moko ezala te po na bino bango balekaka lelo incarnation bon tokokota penza na duba wana te Yakimpa Vita pe bino bolobelaka te kutu bandeko na biso ya beleka bango balobaka ya Vita Kimpa na ba époque wana tango biso to lancer kasi lelo soko pe bokuzongi pena na Yakimpa Vita matondo soko chef de l'état lobi le Congo n'est pas n'importe quel pays tozeba descendant ya Fumu Kimbangu ya Yakimpa Vita pe Mbuta Lumumba ingeta pona biso lisanga futuka vana pambu vidila tozongi to balongo bazwe isusu esika na bango na mabele ya Afrika kasi tumbeze kokoba toze kopusana malembe lokola likambo etanga makite ba chef de l'état boni baleka na mboka iye batanga kombo ya balongo te kasi na chef iye président ya prophétie 4 président iye la kaka Fumu Kimbangu kaka pe na yende atangi lisusu bango lokola bokasi na ye pe lokola référence donc biso to kokaka ko beta maboko pe kozongisa bongo matondo donc pour la date boye ba que église kimbangiste le 25 mai ezalaka date ya papa Dialungana oyo bango babenga Yesu bango bayebi bango nde bakolimbola pourquoi papa Dialungana koma Yesu kasi le 9 mars mbotama ya Fumu Kimbangu le 11 mbotama ya Nesongia Nzila mituna na bino ezubiano bobenga lisusu te pona kotuna ba date wana le 25 mai ezalaka date ya nani tolimeki kolimbola na bandeko mosusu tobundaka na bango etumba lobiko loposo moindo mandoki na bino etala Nesongia Nzila te po mosala yeza monene esengi tosangana moto na moto abunda na point biso tolobelaka Yakimpa Vita biso message ya lisanga futuka vana pambu vidila ezaka ka message ya Fumu Kimbangu molobeli pe mobiksi ya loposo moindo autant mosu prophète atoli to ebite bino bokolobelaka penza yango te bino botangaka mingi mikanda na bino ba preuve na bino waneza mission na bino de fois pe kofinga Nesongia Nzila lobaki asalaka magie ko waneza mission na bino waneza mission na bino kasi biso kolakisa kaka na baindoke Fumu Kimbangu nde mobikisi ya Felika pe aloposo moindo
nani bandeko ya Église des Noirs bino tampaji nde mwa mingi fumuki mbangu na mwa sima po boyebike bosalaka lisese ya nyoka ekufa na nyoka ya bomoi wana entre parenthèses kasi tolingi penza koloba na ino mingi te lokola bilili bize tokenda sikawa na bozindo kotala penza lolenge milulu wana milekaki mabina sawara nyonso ezalaki ambiance ya mokolo ena na kati ya Mongo Congo tosangisaki le 9 na le 11 tosalaki yango sikawa yenga mwa le 13 botala bongo tokozonga mpona kobeta sikawa lisolo ya bosukisi manaka na biso soko bandeko ya régie tozali kobeta na bino kota moko tozonga lisusu bandeko badécouvrir maekani malekaki mokolo mwa yenga 13 kuna na Mongoko tola Yambo ya mfumuki mbangu le 9 mars 1889 bebongo ya mibale mbotama ya bango mene songa nzila le 11 mars 1958 balongo ke de yango mama likambo oyo esangisi biso na oyo esika ebongo mbotama mfumuki mbangu mbotama ne songa nzila ezali esengo pona biso bayindo maboko makasi pona biso banzo. Balongo ke alelo elekelaki to ndenge ezalelaki nde bongo na botosi bonso tokotika esika na mokonzi. Balongo ke Bangunza ke Yenge Muzulu Yenge Vantoto Matondo mingi na batata banengwa bilenge bana pebongo bangunza baso elongo bongo na babianga mi babiso bamokolo mwa lelo baso baeto yanoli lisusu na mbela na biso ya mokolo mwa lelo konso mwa libwa sanza ya sambo na mibu mokama na tuku mibale na sambo kolandela bongo manaka mabiso pe bongo mwazomi na misato sanda ya misato mibukoto ibale na zomi na motoba kolandela manaka mabapaya wapi tozali kokundola bongo eleki bongo mibu mokama na tuku mibale na sambo wuta wana eyaki omokili mwa mosuni omokimbangu mobikisi na biso pe bongo tobalisi lisusu na bokokisi bwa mibu oyo biso tokokisi wuta toyaki awa na mokili nde bongo yambo ya maso totombeli baso boyeyi bolamu. Mokolo mwa lelo tozali kokundola mbotama ya mfumuki mbangu oyo ezolekela na boye bino botombeli biso mbotama elamu bongo sika biso na bino totombeli mfumuki mbangu mbotama pe boyeyi malamu.
mbotama pe boye imalamu na mpumuki mbangu oyo ayebongo kobikisa biso na bongo mbotama ya mpumuki mbangu mpona yo moyindo osengeli osala na yango nini mbotama ya mpumuki mbangu esengeli osala na yango nini pamba te na mokolo mwango babotamaka mpe bana ebele na babisika ebele kasi oyo ya mpumuki mbangu ezalaki mbotama lokola mbotama nyonso te pamba te ezalaki mokolo ya longengo makasi tina nini koya mpumuki mbangu mpona nini biso tosepelaka mokolo mwango mwa libwa oyo mpumuki mbangu aye na mokili ya mosuni ntango oyo mokonzi nzinga nkulu andimaki kozwa batisimo na koya ya mindele biso bayindo tobungisaki bokonzi na biso tobungisaki lolenge na biso e na kati ya kobungisa lolenge na biso tokomaki na lolenge ya bopaya mingi ya biloko esalemi na kombo ya mosala azosala ndenge wana bana ya bato ntango bayaka kobotama bakopesa bango kombo kolandela mosala oyo ya koya kosala ntina oyo ye azaleli balongo nke nde bongo biso na kati ya kolela pasi mundele na kati ya mabongisi na ye ya baentreprise na ye ndenge abongisaki bamakambo na ye ndenge alingelaki kaka kozwa biso boye ntina eleko moko esengelaki ntango mindele ya Benz bayaka na etenyo kuna ya nini ya Manyanga Mayombe mpo bakotelaki nano kuna na Mbushir baye balabala kobanda nano na Kindofula mpo bango bakotelaki wana bakatoliki bango bakoteli na Mwanda village baye ti na ndenge baye siko na kote ya Gombe Lutete Gombe Matadi biteni wana nyonso nde siku bayaki mpo babokola bangombe na eteni wana alo bayaki kobokola bangombe na biteni kozwa bato na bamboka mpo bakende kobokolela bango bangombe badongo nke na bango mwa biso apongi ezwi ye bisi ete botika kolela po sikoyo annonce esi esalemi boyebisa banengwa bazwa maputa bazwa kasa ya nzete bakende esika mwana wana azali babanda kaka kopupola kimbangu fula mwana 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 mamana yoka baninga bozelana ngana ndoto moko na moni kaka ndenge liso ezokanga maboye mutu moko ya yebisinga alobi tozwa makasa na maputa tobanda kopupola mwana toyembaka kaka kimbangu fula mwana bona yebi te ekozala nini me tozwa nani kozala bazwi makasa bazwi maputa babandi kopupola babandi oyemba kimbangu fula mwana 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 balobi kaka mopepe mwana mbala moko mokolo oyo ezalaki ya le 9 wana phénomène wana ezokontinue nango me mokolo ya le 9 na ntango bamama bautaka kotoka mai baya boye
likolo ya ndako ya tata kuyela 9 aigle baza kobaluka wana balongo nke aigle elembo ya bokonzi ebandi okamusa bayemboka me botala bambemba bayawa seke likambo ezoya na mboka na biso seke bakonzi bazoyawa likambo ezoya na mboka na biso bakonzi Louis Aboti mwana ni mobali mwana nini aigle libwa mbala misatu mwana mobali abotami siko makanisi ye eske mokonzi yango tomonelaki aigle eza ye te mwana oyo abotami tozela ti butu totala soki mokonzi akoya zela butu mokonzi bango baza kolukaki mutu boye amonani te mikolo mibale ya misato basolola na tata kuyela mwana oyo tokopesa kombo nini kimbangu bongele meso likambo te oyo azalaki mopepe sikoyo akomi mutu nani bino boyebi amisalelaka makambo seli na bamibikisi nyonso ya na mokili oyo ava botama te botanga koki ndandi aza te oyo biso nano aya te merci aya nano aya te asi aya avant ya oyo batata na bango na bamama na bango bakendeki na makambo ya bangombe balongo nke bakei na biteni wana kobokola bangombe kaka na eleko wana ntango basilisi kokabola mabele na biso na conférence de Berlin na kati ya mibeko oyo bayelaki biso ya makasi telema menioko elekaki toyebi lisusu te tosala nini tozongisa nini nde bongo balongo nke tata alobi nalingi sikoyo naya kososodisa bino bayindo nalingi nde na bongo eye kosala ete na kati ya kolela na biso tata keli likolo na se alobi ngonga ya koyanola okoki nde na kati wana makita esalemaki na mokili ya molimo na bokambemi ya ye moko tata keli likolo na se na kati ya baye bavandi na tata keli likolo na se nani akoya kososolisa bayi nani akoya kososolisa bayi nani akoya kososolisa bayi tata vangi semia toto tata vangi bukamona baba toto wau wamona kwa bandombe bameni vila wakutaka sambasi za zonsono musola nani fwete kulumuka na vatoto kyuvu kyabwa umulukutaka nololo nani sikenda unakwila ndombe banza bameni zimbuswa kwa tatu satana bameni zimbuswa kwa tatu satana takimbangu wakunda ntulu mono singenda takimbangu wakunda ntulu mono singenda tata mono singenda munakula ndombe banza mono singenda munakula banza bameni zimbuswa kwa tatu satana bameni zimbuswa kwa colonisation mondela yaki na yango eyelaki biso pasi
poto longwana pasi esengeli tolanda Mfumukimbangu na Bon Mfumukimbangu. Bon Mfumukimbangu ebombi mabomba mi ya ebele. Tangu oyo batu balandaki Yesu. Tangu batu balandi Yesu, batikala te kokota na mateya ya Yesu. Pamba te mateya oyo Yesu ateya na bandeko na ye balakisa bino yango te. Eloko kaka balobaki ote azalaki koloba linga moninga ndengo lingaka. Pani za mateya te? Pesa mateya te? Parce que mateya il faut pas penser possibilité ya ko pratiquer. Il faut pas penser bozindo ote alobaki bo bakondimele bakosala makamu seli koleka oyo ya salaki. Bon depuis ya kende. Ezala na ngambo na bango mindele nani asala makamu seli koleka ye. Azate. Parce que enseignement babombi. Enseignement babombi. Tango moto akwatendre botata mokeli. Biso tango tosololaka na ye. Tosololi na ye le 12 juillet 1997. Na popa na sikoto komi ya mateya ya ye Yesu pa bandeko ne mindele na biso pa na biso. Tozolobana na ye boye. Ye alobi epa na bino molimo ya tata mokili. Exact. Même ndenge bolobaka boza na Saint-Esprit, boza na Saint-Esprit, boza na Saint-Esprit. Parce que mokolo bokozala na Saint-Esprit, elingi koloba o atteindre maturité. Et ceux qui atteindre maturité, atteindre bonzambe. Ceux qui bonzambe ye na kati na yo, okokota na kati ya mokili ya kokela. Ndenge nzete aza kobota mbuma. Abimisi bonzete na ye. Ndenge pe mutu soka komi na âge ya ko se reproduire o ezali ki akoki kobota mwana esengeli bonzambe na ye emonana na kati ya maboko na ye nde bongo bokokela biye bozali na yango posa wana masolo tozosolola na ye moko ayebisi nga alobi omoni mokili oyo ti bayebisi bino tout il le verra dans sa gloire. Bokanisa te eza na futur. Mais gloire ya États-Unis na Europe bomoni yango. Toutes les nations se lamenteront à cause de lui. Botala mokili mobimba eza kolela likolo ya États-Unis na Europe. Etango balobi ke nga Yesu na koya na sina ya secret ezali na 12 étoiles ya communauté, là, on est dans la communauté économique européenne, où il y a comme l'Union européenne. Dans la héros, mbongo na bango na héros, drapeau na bango bokomo neza na 12 étoiles. Malgré héros est comme na 25, Europe de 25, mais étoile wana tikali kaka 12. Europe 12 États ya Europe, 13e État où ils ont la gloire na bango nani États-Unis, où ils ont représenté Jésus na apôtre na ye, Jacob, Israël na bana na ye. Raison wana Jésus azolaka 12 disciples, symbole ya 12 tribus d'Israël. Wana masolo tusolo.
Yeah. Bakabandu kwanda inwani kaka. Tondo bandeko balandi wana bouti komona ambiance oyo elekaki bongo mokolo mona na mongo kungu bandeko bautaki bipai na bipai bangunza bautaki bisika na bisika bayaki pona kotombola lisusu kombo ya fumu kimbangu ponini te nesongi ya nzila fumu kusuki mzala mpanda na ngola onele koyeba sa bongo kokoba mosala ya 1921 to bandiko benda penza suka kasi mwango ngami bale misato yetika le biso to kozonga lisusu na eteni ya roji bokenda kotala bongo interview salamaki nesongi nzila bazwaki lisusu bango moko tango ya kolimbolela bandeko balandi pe biso baito zalaki neteni ena tina penza ya datu wana pe ezali kolimbola nini mbotama ya fumu kimbangu na mabele ya Afrika. Tokolika tozeli deja kobeta nkota moko na bandeko ya roji tokenda lisusu tola na interview bongo tokozonga pona kosilisa manaka na biso ya mokolo molelo tola. Mbotama ilamu matendo mingi na bino banso bapandi sango pe baye banso baza kolanda biso na bilili na nzela na bino autour na biso ezali to remarquer moi confusion na baimboka po ete nanga mususu balobi ete Mukimbangu abotama le 25 mai pe basalaka melulu minene na mbotama Mukimbangu kasi kokamwa toye bisika oyo olimboleli biso ete Mukimbangu abotama le 9 mars soko kososolisa biso pe na mai wana po baimboka baye na confusion makasi matondo mingi bandeko bapandi sango tokolikia ete na ngambo oyo basepelaka le 25 mai ezali basepelaka mbotama ya papa dia Lungana oyo bango balobaka ete ezali mbotama ya Yesu kasi mpona biso oyo tozali kosepela ezali mbotama ya Mfumu Kimbangu le 9 mars 1889 kwa bokeseni ezali bango wana basepelaka eza mbotama ya papa dia Lungana biso toza kosepela mbotama ya Mfumu Kimbangu yango moni bapesa yango kombo Noel mokolo mwa lelo tosangani mpona kopesa mokolo yango lokumu pamba te ezali mokolo mwa esengo tozalaki komiyeba te mpe tozalaki koyeba te oyo abotamaki na mokolo mwa lelo Mfumu Kimbangu ye nde aye kopesa biso boyebi ye nde aye po azongisa biso bato yango tala ntina oyo tosangani na mokolo mwa lelo mpona kokumisa ye Mfumu Kimbangu na mokolo oyo ye ayaki soki bayindo bayebaki ndenge bakumisaka mokolo ya Yesu lelo mbele ezali
bayindo banso pe molongo mobimba lelo mbele tozali na nkembo na nkembo na nkembo. Mbotama ya Mfumukimbangu ememeli mokili Afrika Tanzania. Mbotama ya Mfumukimbangu ezali kokumbela bayindo identité na bango. Yango nde eza kokumbela bango pe bonsomi pamba te likambo nyonso ezalaka na ebandeli na yango. Wana Mfumukimbangu ayeli biso bonsomi, ayeli biso moto ya kokela, ayeli biso moto ya lobiko. Mukusu tongi toyeba tomonaka mandala ezaka mingi pa bato babiso bakatolike to pe babisioni kasi tomoni bamusu basili mandala eza mpenza elembwani matondo mingi katoliki na misioni ezali mangomba oyo eutaki epai ya bapaya bango kuna bazalaka na mandala te bakozwela yango wana eza mandala na biso bayaki kokuta awa po biso tozalaka mikolo ya feti tosalelaka mandala mikolo miso ya bosangani ezala libala ezala pe bongo matanga tokozala kobena mandala mpona kosembola bosangani ya bato yango okomona te na mokolo mwa lelo toti mandala oyo ezali elembo ya bosangani pe ya bomoko. Kuna nini mangoma masusu lelo basepeli mokolo te bobele vuvamu de sepeli mokolo matondo mingi tokoliki ya lelo tozali kaka wa vuvamu te. Tozali mangomba ebele bangunza baebomoni batandami ngambo bazali bakonzi ya mangomba pamba te bosangani bwa lelo ezali bosangani bwa mangomba bangunza basangani ebele kasi na biyamba ya bamupe bakoki kosepela mokolo mwa lelo te po biyamba na eutaki epa bapaya biyamba ya bayindo nde ekosepela mokolo mwango matondo mingi. Matondo bandeko balandi wana ezalaki bongo intervention to interview ya Songia Nzila Mfumukusu kia munzala mpanda na ngola kaka mokolo yango ya bisengo ya le 13 kuna na mongoko tolobi désormais sanza ye eze sanza ya kosepela mbotama ya Mfumukimbangu basangisa te Mfumukimbangu aze molobeli pe mobikisi ya loposo moindo Songia Nzila oyo baze bakobi musala ya 1921 na oyo eleko tango nyonso tozalaka liboso na bino susi ezalaka te ya kobetisa bino mabaku kasi susi ezalaka kobakisela bino eloko oyo loposo pembe aboyaki loposo moindo akoka bongo kososola maye eze kokolisa bato eze pasi na mboka ye banti valeur nde ezwi esika tolobaka soko eze komela masanga zododo wana jeunesse congolaise aze active et aze présent soko eze bondumba jeunesse congolaise basée présente soko eze kolia komela yango wana préoccupation na biso nzoka nde moindo aze konyokwama na bakushi na ye nyonso émission eze koya tokoyamba mpona bino Songia Nzila tolobela nano tina ye talami dialogue ya mboka ye kobanda 1960 tokouta na bango na kala te kokoma lelo bakulutu baboti bayebisi biso ke kala tozalaka malamu toliaka kasi tokoyamba pe bakulutu na émission bayibola muka oyo bakoya kopesa ba témoignage na bango basusu babalaka makolo ngulu basusu babalaka torsni kaka na tango wana ngai na bino toyebi ke tomemaka bakaye na sachet ya sucre moko ezalaka soko bandeko koma kwilungongo okangi ba élastique ngai na bino toyebi ke biso baye tomekaki kozala tango wana bana bayaka pe etelo makolo ngulu ngai na bino toyebi ke n'époque wana baye babandaki kokenda kolokota bilia na bafulu bino pe lokola nga toyebi ensemble ke soko bato bapiaka na 1991 ezalaki po pasi elekaki biloko bakulutu botangisa bilenge biloko baboti botangisa bana boloba te c'est vrai tant mosusu nzala wana kokota na Kinshasa surtout ezalaki faut laisser passer pour belge verrouillaki moke yango wana tant mosusu kaka
mboka ya Kinshasa ezalaki na nombre moko limité ya bato nyonso batikalaki na mboka baza kosala baze kolona nde baza kofournir Kinshasa ayebaki kaka kolia ata soko azalaki na mosala ya kolona te kasi boloba na biso te ke mboka oyo ezalaki malamu. Po nini bosengaki indépendance? Po nini bosengaki indépendance? Ovivaki na mabele ya Congo mais sans liberté. Yango penza te ezalaki sujet ya mokolo mwa lelo. Nyonso wana tolaki bino toko développer yango na poste ezali koya nane songi nzila fumukusu kia munzala mpanda na ngola. Tolobi désormais émission Bayindo Bola Muka Eko Yamba Bangunza venant de partout. Toko Yamba pe mikoleze koya banengwa bangunza po mosala yebo kansate zekaka babalinde baze ko sala. Molimo ya fumu kimbangu eze ko sala na bakushi nyonso na bonengwa to na bomama ndenge to meseni